Bonjour, bonsoir, Congo Milolo, aza toujours nabino. Lelo nakoloba makambu esali pasi pe mawa parce que gouvernement nabiso na ba marocain baliaki mwa ba cop na bango pona bapimela ba famille ya Mobutu ba visa pona bakende na Maroc. Kokende omona place bakunda ndeko na bango to aba bantu mutu so asa kufi akufi tie koma na niveau ke bopimela bato na ba visa pona bakende omona cimetière ya ndeko na bango bakende omona ndeko na bango esali propre te. Et puis eza na intérêt nini nango ya kopimela bango ba visa. Boyebi yango ke Mobutu akufaka le 7 septembre 1997. Na le 7 septembre 2017, ça dit 20 ans de pas kufa. Mais eloko moko oyo ya malamu oyo nga na monaka kondo Mobutu atikela biso héritage ya malamu eza kaka tata bo moko, mama moko, ekolo moko. Parti moko toboyaka, mokonzi moko toboyaka. Mais tata moko, mama moko, ekolo moko ezali héritage oyo atikela biso. Na beti sete nango parce que na moni na milieu ya biso ba Congolais to komi ko inana tribalisme komi ko zonga. Oya lingi ekolote, oya lingi ekolote, mais pourquoi? Biso nyonso tu eloko to lingi ezali kaka moko to lingi changement. Mbongo changement to sango na division. Bandeko, bo fongola misuko, bo tukola ba pongi. Ata Mobutu azali mabe meto monaki mungala ko bala muluba ko travailler na mukongo ko travailler na mutabandundu vice versa ezaki ndengo wana pona soko te na entourage ya ye moko Mobutu asala beaucoup plus na ba Congo na batabandundu. Entourage ya Mobutu azali mungala mais entourage nezaki souvent ba Congo na batabandundu. Bo vérifier yango bokomona. Mais komi makambu nga muluba, nga mukongo, nga mutabandundu, na ozaraboy, na batu na ngai, mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que toko longue tumba oyo, est-ce que libération ya Congo ekozara po nekolo moko? Soki tozala posa to libérer mboka na biso. Il faut tozala bo moko biso nyonso tout. Totika tribalisme eza mabe bandeko bofungola miswa bato o butu moi lelo ekomi na ba internet bakomo finga ba ekolo boye bofungola misu